topesi bino penza mbote na kombo na Yesu bino batu bokolanda biso esika wapi bozwami all over the world partout dans le monde bolandaka biso batu ya People Trust na channel oyo ya King London News TV topesi bino mbote esika bino bozwami boyebi bino nyonso musana biso batu ya People Trust eza pona kosunga batu kokende kotala esika wapi mutasukaki biso tokei po topesa ye coup de pouce atelema na situation nyonso oya kozala na yango toyeli bino pende na lombango mingi ba bien aimé esika nyonso wapi bino bozwami pona koyebisa bino likambo oyo tozwi à l'instant vraiment esali biso pasi mingi tolobi non tokoki kotika yango boye te esengeli tobenga papa penza oyo akoyebisa biso lisolo yango malamu mingi koleka peut-être soki na beti na kobeta kaka en partie mais tozokozwa mutu akobetela biso penza lisolo ya mwana moko ya mukie mwana aza na 9 ans mais toute la souffrance nyonso oyo azokopase na yango tomoni eza pasi mingi koleka soki biso moko to garder yango or yo ozwami wapi ozoluka sika nini ya koseme tala sika ya koseme emonani sikoyo bien aimé kohésiter te kende kofongola mabenga biso nyonso tozala tosunga tosangana tosangisa 10-20 po ete mwana oyo azwa lisungi bien aimé bozo mona ba image eza na koleka tozo ko expliquer mais ba image ndezo koloba mingi koleka mais tozo ko kotisa papa na biso jo ya ko ebetela biso ayebisa biso ndenge nini bango ba parvenaki kozwa mwana na situation oyo eza ya pasi mingi koleka bien aimé pour situation na ye soki ba pesi biso mibale totali boye même miso ekita biso mais le quoi tozana grand Jésus o alembaka eloko te yo nanga toyebi eloko nini nzamba ko sala kaka à travers biso nzamba sala kaka à travers mutu so alinga sunga mona oyo akosunga epe kaka à travers biso o tozo landa yo nanga mutu pe moy o tozo luke sika nini tokoki ko seme totalisa na nzambe ete tozo pesa mutu esengo bien aimé biso moko toyebi mboka na Congo toyebi médecine eza ndenge nini toyebi pe ataku tozana na maladie moko muke mais soki soin nango ezate eza toujours passe bon na ka oyo ya mwana na biso oyo ya 9 ans bien aimé soki otali yango lali pongi lali penda pongi okokate bien aimé ba image ezolakisa biso ezoloba yango na sans plus tarder nazokotisa mon frère Joe yende ayebi mwana oyo malamu banda bayaki kobwaka ye liboso ya ONG bien aimé ba ONG na Congo biso toyebi ndengo ezoko c'est fonctionner mais ba yeba kutika ka mwana libanda na bo moto na mama o nzamba pesa biso compassion au Bible bito za na yango charité o nzamba lo bito za na yango tout à l'heure to ndeko bwaka mwa muke na émission utaki ko leka kamuna charité ba papa jo ba kokakite bazwaki mwana ona âge wana mais total au fur et à mesure bazosunga mwana wana mais tango bango ba yesikoyo na media koloba c'est-à-dire ba kokili susute tuiko tika mwana te ya périr bongo yango wana tozoko senga soutien ya mutu nyonso akoyoka biso bien aimé kokanga matoite soki People Trust c'est que toyende koloba oyo ete tango yoko sala action c'est au bois qui yango na mabele kitoko bien aimé yango wana tozoko kotisa papa Dieu to lekisa ngonga te ya ko betela biso ndeni bazwaki mwana oyo situation yango s'aggrave lolenge nini bon ngai kombo la ngai Joe Pindu naza mwana ya Masina Nzambe atiaki nga na motema na 2013 nasunga bato ezalaki lokola na ndoto nazomona lokola ngai bana bazopanzana ngai nazosangisa bango alors nabengi niesi na ngai nasolo na ye nayebisi eke naza na posa nasunga bana alors nazwaki likanisi nasolo na niesi na ngai alobi na ngai ye mpe Nzambe alakisaki aza na posa asunga bana toyokani lokola ngai navandi na masina alobi na kosala ngo na masina te Nzambe alobi na ngai nasala ngo esika bato ngai nayebi te ti niesi na nga azwi alokoti bana msusu tozwa bana msusu na cimetière ya Kichuka tosangisa bango ti lelo tokoma na bana 42
tozala bana 42 oyo nasipotaka na muke nazwaka na débrouillard langa naza na nga na posa na yebana te nazaka pe na posa ko yebana te mais na nzamba tia nga na mutema kaka linga na nga nasunga na mwa muke nazwaka naliaka ndambu nasungaka bango na komi siko na problème moko oyo ekomi ya munene yango nde na ye ko contacter ba mama basunga ngai nazosenga la ba mama nyonso basunga ngai pona nini eza na mwana moko bayaki kobwaka ye na 2013 mwana na bayaki kobwaka ye mutabwakaki ye toyebi te na ntongo babengi nga bayisingaki bamoni mwana libanda la bibozwa ye bazwi mwana wana batie na kati ya charité mwana na ntango ayaki azalaki na ba 5 ans et demi kombo na ye ezali Ibrahim mwana wana bayeko toyokoremarke ke mwana wana azanga Nice donc basala ye asalaka kaka te banda abotama nsima na ye eza ya kokangama esalaki biso pasi mpe somo mpe mbala liboso tomona mutu ya ndenge wana basali ye aza na nsima te esika esalaka kaka ezali te nazwaki nayebisaki nyesa asala partout les moyens contacter bamédecin bamédecin balobi il faut basala opération bakei na ye na Kankokolo na hôpital ya Kankokolo basali opération créer Nice na Mopandi. Opération basala mwana mpona créer à Nice artificielle eza ar na libumu bozomona ndenge salite ezobima wana médecin asengaki normalement il faut basala ye opération lisusu mpona kotala moyen nini bakoko créer à Nice normal ndenge esika esengeli sikoyo esengeli sikoyo eza combien parce que bana na biso na émission lelo nayebi ketaka Congo lokola combien ya solution ezwami na HJ esika tokendaki nsima mikolo mpona kosalisa examen lisusu basengaki examen moko $150 kaka moko eza po des examens ezaka examen moko oyo médecin wana asengaki alobaki asala nanu ye examen wana po batala po baluka moyen koopere sans examen na bakokoloba boye te bon maman justement abaopere kamema baopere bon soki médecin alobi que c'est possible tozala suite ya bamédecin na suite ya baexamen ya bamédecin ndenge bakopesa ndenge bakoyokana balandi na biso vraiment misonoka babebisanoka non c'est dur c'est vraiment eza pasi mingi basali opération po basala bacréer artificiel Nice na libumu na ye na mopandi ya mopandi ya libumu na ye azalaki mwana muke badokter bayesaki ngai ke ndenge aza mwana muke akosupporter mais ntango akokoma mokolo ekokoma problème parce que wana ezalaki ntango azalaki mwana muke mais na momo oyo mwana apusani mwana akomi na 9 ans azokoka lisusu te ekomi kaka soki alie biloko nyonso ezobima mpo aza na Nice te yango nakoki te naye kosenga lisungi mpo nga moko nakokoka citation te na bamama nyonso oyo bazolanda ngai mama moko te alingaka abota mwana azala mabe ngai ezosala nga mpasi mingi mpo awa na poto naza lokola nga moko moto nasutenaka yango nakoki te mpasi naza na makoki te ya kosalisa mwana wana opération mpo basala ye Nice normal abanda osumba normal na se mpo aza na nzela te ezosenga biso bambongo ebele nakoki te yango naye kosenga lisungi epai ya bamama mpe ya papa mpe ya bato nyonso baza mitema malamu bameka kosunga mutu nyonso asunga mpo mwana oyo tomema ye ata na mboka libanda bakende basala ye opération azonga malamu nayebi mwana yango te nayebi famille na ye te me motema kaka ndenge azali mutu antaki azali mutu nzambe abosana misala na biso malamu te bosunga ezali très important mpo nga oyo nazosunga oyo likanisi eyelaki naza na nga millionnaire te nazwaka na nga pepe mbongo moko te ya charité to ya nini te eyelaki nga na motema nasunga kaka naza kosunga bango naza komona nga moko ndenge nini nzambe aza kopambola nga olozwa mbongo okende kosala nango makambo oyo ezanga ntina sunga mwana oyo azosala kaka na libumu nani asala mona mutu asala kaka na libumu mpo aza na nzela oyo kaka ebimelaka te mwana Ibrahim asalaka kaka na libumu kaka na ye ebimaka na libumu akomi deja na 9 ans azokoka kopema lisusu te komi soki alie kaka ebimi mbala moko bamama nyonso yo soki ozala mwana asalaka kaka na libumu okokoka
okokoka te eza pasi tosunga toyebi mboka na biso ndenge ezali biso bato ya libanda nini tosungaka bato ya mitema malamu naza kobondela bino tosunga Ibrahim ekozala pasi mingi nazwi mwana wana azalaki na 5 ans lelo akomi na 9 ans badokter balobi soki baintervenir te mpo na mwana oyo akozala lisusu te en tout cas nabondeli bino na kombo na Yesu nayebi mutu nyonso asalaka bolamu misala na ye bolamu elandaka ye epuis mutu nyonso alonaka akobuka le mosusu na problème moko ebloka yo ozwaka solution te mais le mosusu ntango kosunga mwana oyo solution nzambe akomona yo mwana oyo akota deja koma na koma bakotaki bana nyonso bakufaki ye abimaki soki azalaki moto akokufa mbesa akufaki banda kala en tout cas na bondeli appui na bino ya bato nyonso bazolanda biso oyo baza na Europe na Amérique na Asie na Océanie même na Afrique oyebi docteur moko oyo akosunga biso oyebi organisation moko oyo bakosunga mwana oyo de façon que tobikisa vie na ye botalaka image ndenge ezoleka moto azosumba na libumu akozala motu normal ba bien aimé na biso nyonso esika pi bozwami toyebi ete biso nyonso touti koyoka lisolo oyo papa Jo amemeli biso yango wana tozokende kotuna mwa ba question mike po tozwa penza éclaircissement na likambo oyo ya mwana oyo ezopesa pasi mingi penza ya koleka yango wana bien aimé papa Jo okoki koyebisa biso nanu ebandaki ndenge nini bino kaka tongo moko ka boye baye kaka babwaki mwana kaka libabengi bino pembe moko bozwi betela biso nanu ça non moi point sur les esika wana non maman lokola na Kinshasa bana basi to ba mama bakoma soka yebi ke place wana orphelinat ezali omona na tongo yokuta batika mwana bato bazobelela mwana mutu ndenge mo pe ndenge Ibrahim bayaki kotika ye bayaki kaka na tongo balamuki bango kuna na Kinshasa balamuki bayokaka na porte mutu babimi na porte ni bayo mona mwana wana ya muke azolela yo wuti wapi tellement zangi na 5 ans ayeba ikoloba te eloko ayilobaka kaka ezalaka kombo na ye peut-être tuni kombo na ye nani kombo na nga Ibrahim mama na yo azoyeba kutu kombo te azoyeba kutu place bauta te toyebi te soki mama awutaki na commune nini ayaki kobwaka mwana wana siko bozwaki ntango bozwaki azalaki na age ni azaki plus moins ba 5 ans to ba 5 et demi pour moi na 5 ans déjà azaki mukeboye donc azaki entre 5 ans to 5 ans et demi pour ndenge to bandoko monela na ndenge to monela pour to yebi date de naissance na été na ndenge taille to monela ki to imaginer akokaki kozala na entre 5 ans to 4 ans ndeti bana ba kolela ba mama ba yeba ki mwana akozala 5 ans to akozala 4 ans pour te yebi date de naissance na été. OK. Si quand on besoin qui na âge on a tout pièce on dit 4 ou bien 5 ans donc lobi ton demi. Alors ton besoin qui est si quand on est to yé na di solo comme na âge ni. Si quoi comme ba ne va pas tout mener déjà tout ça n'est déjà plus de 5 ans aussi. Entre 5 ans ou 4 ans. Donc besoin qui na 4 ou 5 ans si quoi tout comme na 2020 c'est que tout déjà. Si quoi question na ngai ezali boy papa ça la passe mingi. Donc besoin qui na âge wana. Mbala moko bo remarquaki situation wana bosalaki nini na yango po biso to ya koyeba ngo siko na 2020. Bon. Eloni esalamaki nièce nanga oyo fifi oyo akipaka na bango. Azwaki mwana bakoti mwana na orphelinat ndenge ezalaka bana komi baninga mosusu baza wana batili bango biloko olia mwana na le mais baninga baremarke ke mwana ngo soki balie yalelaka libumu mpasi apa kolela libumu mpasi akendaka na nsima te bango entre bango na bango bana baremarkaki eloko wana bayebisi sikoyo mama en tant que mama avérifie mwana na po bando olela libumu mpasi aye komona ke mwana aza na nsima te aza na niste po asala kaka ezalaki ndenge wana ezalaki likambo kokamwa abenginga bayebisinga nga labi bongo sikoyo mwana ngo aza na nisi te ndenge nini eza mbala liboso nga nayoka makambo wana ebangisaki nga nabi bo bokende botuna l'hôpital soki bakokosala nini yango esalamaki ndenge wana
C'est quand on te joue qui dans une toujours moins éclectiquement pour batu ba yoka esika pi to joa mi to sunga mwana oyo to sunga penda to sunga to zana motema ko sunga tango to joa qui ndeko kuna wa so ki na bango a remarqué que ça qui combien de temps durant ni ça qui banda joa qui tia ko remarqué ka zana niste en tout cas na yebi penza te so ki joa qui combien de temps pour ngana ngapena na kinda kuna tena sunga na musika na sali likambo na musika ngamon Congo ça fait au moins 23 ans na kinda te mais yenem daza si place apesa ngaka rapport abengi nga niga apesa rapport abinga rapport abike mwana to logoti azana simate ngabi azana simate ndenge nini ngabi bo mais maina na hôpital à partir hôpital ba yeba soki bakoko sala ndenge nini ezalaki ndenge ko tamba memaki na hôpital tamba meme na hôpital ba bi non il faut ba mema na hôpital à Kankokolo bakoki ko intervenir basala la Nice artificielle au monde ndenge ezalaki basala Nice artificielle bakekuna basali makambo so esengaki to futaki please moi ba $700 basali opération bozomona wana ya Nice artificielle de ba fongolier na libumu na mopandi wana ezalaki na nini wana ezalaki na 2000 on a toujours aidé tout le monde ndenge car moi ils progresser muke donc ezaki tango ezaki na ba 2014 2015 OK donc ba 5 ans siko tout ça 2014 2015 ouais allez ba sala qui intervention ba pasolier na mopandi batie moko babi abando sala kaka lokola zaki mwana muke tozola tia couche ole mwana lata couche na boye yazola ta couche na kokanga mopandi soki tondi alongoli yango ndenge ba docteur ba yebisaki biso to sala ezalaki ndenge wana OK ce matin on va sali kawana tikoto babanda 2014 tisiko tozoloba asara toujours na système na na système ndenge bozomona na bilili asala la toilette na libumu bien aimé totala ka ndenge zali yozolia mais toilette osala kango na nus na sima ndenge esengeli biso nyonso toyebi mais yi azalaka na yango te ka banda bandeko bazwa ye bafasola ye abimisaka toilette na libumu bien aimé 5 ans yango siko na 5 ans on a tout pesa production qu'on attend o comme na niveau nini ponde tozomona et ko sala pe infection normalement ndenge zaboye soko moni na ye ko senga lisungi parce que na koki lisusu te esengi sikoyo po azopusa na azokola biloko abane ko lia liboso ezaki biloko abana mike sikoyo akomo meka alia biloko mikolo micho po na ezokola et comme sikoyo ko infecté moi pe mamalamu ezate et comme kaka soka le biloko mbala moko ebimi parce que normalement biso ba mikolo ezaka soko le biloko ekenda na libumu et poli et kabwani mai ekei makile ekei mais ya ye lokolo ezaki artificiel ezaka sikoyo comme soko ya leka mbala moko ebimi azokoka pe kopema lisusu bien te azokoka susu kopema te comme kaka soka le ebimi mbala moko donc et comme lokolo ya étouffement au babenga étouffement ils ont senga siko il faut intervention rapide sinon nako perdre moi no isa pasi mingi moi no papa kolela te nzamba kosala loko ye déjà pa ya batuna pipe stress bango bazana kondima pe nzambe na bango azanzambe oya repondaka o azalaka na suka te akosala bien aimé yango yo ozawa pozo koyoka biso kokanga penza maboko te bien aimé biso nyonso to kende ko benga bien aimé to pesa lisungi na biso to kikoloba to tikoka tout à l'heure nenga lobi ce qui intervention rapide ça mité pona mona oyo to risquer to perdre jeune garçon oyo mwana mukie oyo Ibrahim mwana oyo aza innocent tanga botami ayebi kutu te ki azana nusete ayeka ko se retrouver na yango boye mwana ngo be moko monaka ndeni na liaka na kenda ka toilette te mais bana bandeko na ngai to vandaka na bango bakendaka toilette boye moko pe en soi à se demandaka pourquoi ma douleur ezoumela ye moko kaka na kati na mwana bien aimé tale sika to sengeli ko sunga mwana oyo biso ba mama
papa Dorcas, maman Dorcas, bozali wapi, tozali belé, to yoka, to soutenir papa Joe, to moniko yoka, biso moko histoire wana et baby si penda motema, banda ba pesa qui est nouvelle que oh est comme moko grave. Ce que papa Joe, j'en ai la courage papa. Joa makati ça yo tozomona Ibrahim à partir na yo. Toyebi Ibrahim te, mais lokola yo présenté biso ye, tozomona Ibrahim ezali lokola yo. Siko yebisa biso sikoyo, bakendaki pa docteur alobi nini? Basala nini? Barobanda wapi? Yo moko yebisa na biso papa. Bon, na mekaki ko sala ba recherche, totuni ba docteur awa, ba pesi biso ba numéro, to expliquer bango ba photo, balobi non. En tout cas, nous avons besoin de salir comme on a 10 ans à Osasouté. Parce que nous avons moins développé ça, mais nous les autres, nous avons comme un étouffement, nous avons coupé maté, eko bloqué. Yongo ba docteur ba lobi na biso donc esengeli abima na mboka kaka. Soka bimi na mboka aki ata na Afrique du Sud. Kuna peut-être ba ko réussir aux opérations. Docteur wana yepsinga ezali musisa moko ba benga ngona libumu soki na bosa nkombo longo ba docteur ba yebi esengeli ba tala na kati ya libumu na ye esika gros intestin esuki. Sur le moment où gros intestin souki, allez-y bako créer les niches artificielles à partir de gros intestin. Les autres c'est ba hôpital moko ya minene pisika bako mona ba biloko wana. Na Congo na limité vraiment ba bien aimé biso no soto yebi to yebi mboka na biso très bien to yebi yango bien ba opération boye ezalaka penza rare po esimba na mboka na Congo esenga kaka bato babimisaka bango libanda bien aimé biso moko to yebi to kobeta beta kutu lisolo te to yebi yango biso nyonso to sunga mwana oyo asasiko na 9 ans à peu près ce que 10 ans au ba docteur ba lobby eza kalaté to ebete to zona nzambe na bomoy to zona nzambe o ko sala miracle mais ko sala miracle ka 80 na yo nanga tango okende opération docteur asimbi nzambe ko sala 4 na docteur pour ba créer les mwana oyo nus moko artificiel ba bien aimé tout à la ka oyo ndenge zali za makasi mingi ngaba na bota na yo ka te mutabota masanis. Et ça m'a donné liboso na yoka yango mbala liboso yango ba bien aimé tout hésiter et si capito zali ba bien aimé nyonso oza docteur oza les kanissimo ko boye pesa yango ata pour moi na oyo akende ko zwa pendo zali guérison na ye tozo bonde la bino na kombo na Yesu tozo bonde la bino na kombo na Yesu yo luka ke sika ya kosunga bien aimé tala to yeli yoka to yeli yo Ibrahim na maboko yo lobi nini tala Ibrahim soki to salite tozo perdre Ibrahim to kokende pa ina nani bon peut-être mususa koloba bo bandaka na basalisa ki charité ngo papa ba loba pe bon bandaka bozali na charité ngo soki lokote bosaka na kesité yebisa biso nos boto yeba non nakobenga ngo ONG ngo na salisa na nzamba tekanga na motema lobi yo moko kipe bana wana amen na bandeko na kipara bango nga moko kofuta ndako na bango kolia na bango makamu nyonso na kipanga moko na bango bauta osala opération hernie na sipotaki yango mais oyo sikoya ka oyo nasalaki yango tango azali tango tozwaka isika oyo tosalaki na kankokolo wana tosalaki yango mais na niveau ekomeli sikoyo na ngai moko na okokate biso mongo toyoki ngai moko na kokoko papa Jo asalaka ye moko kaka na oyo azwaka wana o bibelo bito za na charité kaka oyo azwaka wana asengaka na ete o kodisa papa pibu asengaka te kaka oyo azwaka na musala na ye taninga yoko luka biso mbango wuti musala pendenga zabo mais lokola tozaba na misara na nzambe toyiko tika ti papa alela boye Ibrahim tozane na maboko soki tosali to pese secours te tokoya kozanga Ibrahim ndeti je bien aimé yango papa yetolobi to pesa déjà sango to pesa déjà nani o alingi kosunga toza kuna ebele ba mama Dorcas bozali wapi ba papa Dorcas bozali wapi to tia maboko to benga pesa quelque chose to sunga po Ibrahim abima soki ezalaka kaka bakoki ko intervenir na Congo to lingaki pe to beta mitu
basali kaka na Congo mais ekomi libanda to yebi position opération ya libanda nini esengaka ba vol ba billet ba séjour na bango ba sala nini ba kovanda kuna biso nyonso tout oyebi alors papa akoki mo côté lokola Bible lobi tous se soutenir les uns les autres yango ekoluka secours bien aimé yango biso pe toujours ko lancer kaka appel oyo ozali obi bien aimé ko kanga motema te bien aimé tala mabele ya kitoko esika ya ko okoki ko semer tango Ibrahim akokola bien aimé na bandi oko sepela tobanda kolakisa Ibrahim ketalo zalaki boyende ko boya sungaki yo yango telemi boye ozoko sala yango na bien aimé ba compte bancaire ba détail ya ba banque et soko le kawana ba de l'écran ko hésiter te bien aimé benga sunga atoko benga bisote ozala anonyme c'est bon kasi yo sunga bisote to komona yo menzambe na lola amona yo kozongisela yo ya mingi bien aimé yo oyoki news oyo yoki sango oya Ibrahim ko kanga penza motema te to sunga to cha muke po to sangisa po ete Ibrahim akende ko zwa pende ezali solution traitement moko pende approprié pour moi na o azwa kimi azali innocent ba yaki kaka babwaki ye et puis maman na ye je suis sûr que maman na ya zali to yebi kaka na Congo nde babwaka kabatu après ça la saline pour ninga botomatina ajwana akoka kité yango ye ayekotika ye yango tozali ko belela pena pona likambo o ekomeli biso nyonso communauté congolaise totele mapenza tozoko belela pa ya président na biso Ngoma na nord président Joly na east papa na biso Ngozi na sud tozobelela maman Maïcha Pak maman Rachel na biso na sud tozoko belela bino nyonso wa bien aimé papa tous ces baba kuna na Manchester tozoko belela bino bozwami wapi toteli mabiso nyonso tu pona kosunga mwana oyo papa Ngoma papa Joly toko belela bino bosunga communauté tokende kosala GoFund pona tina na mwana na biso Ibrahim akende kozwa penda ozali traitement approprié nzamba ko botsa na bino te bino ba bozo sunga communauté butu pe moy bozana kolemba te en tout cas nzambe pe akoba toujours na kopambola bino yango tozali wapi to bukana te bien aimé to lekisa yango pamba boyete to yoka penza mawa tala mama mwana boti azana nusete tala pasi wana to sunga Ibrahim to yena ye pena na maboko boye to sunga ye to tia 10-20 batangi na bango montate kaka ndenge yo sungeli to kende na GoFund papa Ngoma papa Joly papa Ngozi bambatu nyonso totangi to tia maboko po ete mwana oyo vraiment azwa traitement o ezali approprié wana nzambe akozanga te kopambola biso boye papa na ngai jo okoki koyebisa biso sikoyo ONG na yo sikoyo sa situé wapi peut-être bamso akoyeba ngo pe ba mona nde tobetaka lisolo pe toko sepela mingi nzambe akosunga tokotinda pe mutu kokende kozwa docteur o asalaki ba examen nyonso alobi ke condition na Congo bakokoka te fo abima et ozama là on peut pas kende ko interviewer ye to basuki makamango eza bongo po basala mona zwa traitement bien ça biso sko adresse et si kapi ONG ezali wapi précisément ONG eza na Rigini sogo ozana rond-point ngaba tango zo mata Rigini premier balabala na gauche na droite na yo église eza na gauche na yo na droite na yo na numéro 4 Beni numéro 4 bazawana soko kei ata sikoyo okokuta bana bazawana nazanga na 42 bana okokuta pe Ibrahim azawana oko makamu nyonso nazoloba eza ya solo ya lokuta te na lekaka na media te na yaka kosenga bato mbongo te na senga pe bato eloko te mais nzamba tiakango na motema eza nde mpona problème Ibrahim na koki te c'est ça ponga mongo na kokobisa bamba mbongo wana ebele te po tosunga mwana wana aza ndeko na nga te aza pe mwana na nga te na kolobala nga pe ke je m'en fous mais naza na souci ya molimo na ye amen naza na souci ya molimo na ye mwana wana toyebite lobi soka kozala nani tala ndengo betaki lisolo na yokaki tout à l'heure bato azalaki na koma bango nyonso bakufaki mais normalement Ibrahim na position na ye na situation na ye na koma fallait ye pas kende akoti koma mbala misato
Vraiment. À côté comment balami ça tout. Mais azobima la koma. Ezo comme sabat. C'est ça, ezo comme sabat. Biso to kota na vision na Nzambe. Pona ni Nzambe azotika, c'est que azana mission. Nzambe azotika Ibrahim pona ni c'est que azana mission. Bien aimé, biso to kota na vision oya Nzambe azana ngopona Ibrahim, po Nzambe sepela na biso. Po Nzambe apambola biso. Kaka oto soka muke wana nde tozo bien aimé. Oto zo bimaka na musala to kema lili moyi olembi mais ozo sala. Na muke wana kaka yango Nzambe alobi to sunga. Bien aimé to kanga maboko te. To sunga. Mama na ngai Dorcas, mama na ngai Adele Kanku. Yo linga ko sunga ozali wapi? Mama Lili Tulomba kuna na Milton Kings. Yango tozo bele la siko na mama oyo tozo bele na mama Dorcas nyonso. Na yebi bozali ebele bolinga kanzambe bolinga ape ko sunga. Mama Mado Tambu na yebi olinga ape ko sunga tala position ya Ibrahim. Totali Mama Yeze Zinga ozali wapi tozo kolinga yo po sunga mama Igete na yebi Igete sunga kana yebi sunga kata na Lubumbashi kuna to sunga kape bana tala siko position ya Ibrahim mama Laetitia Thierry kala te bota ko sunga mama Julienne tala lisusu position mususu ebimi ya Ibrahim mama Jeanne Pangi ozali wapi mama tala position ya Ibrahim azokoka kosala toilette te na Nice fuba salela ye ba opérer urgemment pour être mwana oyo à vivre longtemps. Ba maman na biso nyonso, maman Rachel na Maisha Park na beleli yo tala position ya Ibrahim. Maman Niklete Bigonsa ozali wapi tala position ya Ibrahim. Bino nyonso boya kosunga, mama Zola mwana na Nzambe. Papa na ngai ya Kilase Lukombo na yebi osalaka na yo salaka tala position ya Ibrahim. Biso nyonso tosunga. Papa na biso Pestino ozali wapi papa tala position ya Ibrahim biso nyonso totia maboko totia 10 20 100 ndenge kaka Nzambe na lola akotouche yo po yo opesa to kanga maboko te to pesa papa na biso Bruce Kitoko yo pe mwana na Nzambe tala position ya Ibrahim to kanga te to sunga penda mwana oyo kozala malamu papa na biso Bruce Pangi yoza kapangi ya bato nyonso tala papa mwana tala Ibrahim mama na biso Adelaide mama Dorcas mwasi ya papa Deya yoza la kana yo mama Dorcas banda kala tala position ya Ibrahim etelemeli yo okosunga te mama na biso Bibi Swami yo lobela kape batu tala likambo oyo ya Ibrahim biso nyonso to panza sango oyo po Ibrahim azwa soutien soutien oyo na ba Nigérien te kaka po ba Nigérien ba yebi pe lisolo yo te biso pe toyebaki yango te ti toyeko loba boye seke toyebi yango na Congolais nyonso sika pozwali to kanga maboko te to pesa mama na biso Jeannette mama sunga kabiso biloko kendaka Congo mama na biso Linda mama Linda tala situation ya Ibrahim na yebi yo po sungaka tala situation ya Ibrahim azwa solution Ibrahim azwa traitement approprié mama na biso Blandine Tumba ozali wapi na papa aimé tala position ya Ibrahim biso nyonso to tama boko to sunga Ibrahim azwa solution mama na biso Betty la patronne ozali wapi sister na ngai tala position ya Ibrahim na yebi yo sungaka na yo tala position ya Ibrahim biso nyonso totia maboko tosunga po Ibrahim azwa traitement ya malamu tala kaka mwana moke azana Nice te ba bien aimé ezali pasi mingi soki tokosunga te ekozala pasi mingi to mona ki tout à l'heure papa Jo akitisi mai na miso soka kitisi mai na miso mobali mbinga boye seke ezali pasi mingi koleka Pascal tala situation ya Ibrahim Jojo Leslie bozali wapi total la position ya Ibrahim mama na biso Albine na ndoi na ngai papa Kosi papa Mitterrand total la position ya Ibrahim mama na biso mama Alpha na Detford
tala situation ya Ibrahim biso nyonso tosunga Ibrahim po Ibrahim penda azwa solution ya malamu ba mama Dorcas naza kobelela biso tozo kobelela biso nyonso benga ba mama Dorcas na ba papa Dorcas ba papa pe bazaka ba Dorcas na kolanda misala o Dorcas asalaki mama na biso Sylvie Mambuku tala Ibrahim atelemeli yo azolela mama Sylvie Mambuku soko sali tenga na zokufa mama Adena papa Jacques bozali wapi mama Marti Lupeta ozali wapi mama tala ngai yeyo na ningi kokufa soko sali site ngai na kozala te mama bokangela ngai maboko te Ibrahim azana kolela biso wapi communauté congolaise sika pitozwa mitosunga Ibrahim azwa traitement malamu et que j'apprends le comme na Nzambe pe on a tina pe ya communauté na biso congolaise surtout biso ba diaspora tozali banda et ça biso ne o papa Jo aye ko betela mbela to tika yete aske ko luka mbela pa batute batu misusu te kaka pa ina biso ba congolais yango na papa Jo na lombango noso kende ko yebisa biso liloba nini ya suka penda oyo zanango o mona ki ko linga ko loba olobite. Merci maman na ndenge olobi na ngai likambo ya suka ya koloba likambo ya kosilisa émission yo na remercier na bo bino na ndenge bo monaki likambo ngo bo bengi ngai bo yipsinga na ya kopesa éclaircissement la situation oyo ya mibale na ningana loba boye kosunga mwana oyo ezali toza kolona likolo pona bana ya bana na biso bazala malamu po soki tosungi te mutu akosunga azali te bambongo nyonso bato bakopesa bazopesa na nzela na yo naza na posa ya mbongo ya mutu moko te po ndenge Nzambe atiaka na motema nasunga nga moko naza na posa te nasimba mbongo ya mutu bambongo nyonso mama na biso akocontacter ma sœur là-bas au pays na Congo Fifi baza na ba numéro ndenge balexi ba numéro nyonso na ba filme et ko kende kuna mbala moko kuna bazosala makambo nyonso biso tozosala ka ba démarche administrative yango nde na ningana pesa précision soki pe na tatone pona mbula ya mwana parce moni tant to lokoti mutu to yebi mbula na ete to pesa ikara date de naissance ou jour to zwa gaye moni date de naissance to pesa yi donc mbula to bika zaka na basenga donc ndenge ka to mando estimé na ndenge ya mulaye azalelaki na ndenge ya nzoto na yi na ndenge makambo nyoso ke même na hôpital na niveau hôpital bazo tuna biso date de naissance to pesa ka date to lokoti la ke po to yebi c'est ça yang toye biete yango moni situation nyose comme en tout cas tosunga biso msu tokoka komona na bilili boyete mais soko moni na yeboye parce que nazolala te pona mwano yo ezala pasi mingi so to perdre to bateli changu mwa mulai c'est ça ce qui akei boye Nzambe ayebi lemso akotuna biso yango mona komisi likambo ngona nini nasala ONG yango te pona zwaka mbongo te nazala numéro charitaire te nazape nasenga pe batu te na debuya ngamoko na tindela bango babilamba nasala nyonso mais na situation ya Ibrahim yango elekeli ngai na komi na suka eza penza bongo yango na likambo langa suka na lingana loba merci beaucoup mama yango nde likambo langa suka na lingana loba na lingana pe na senga boye na mama Olive azosunga batu kuna na Congo na mama Denise bino boza ba mama soto sengi pa na bino te to kosenga pa ya batu mususu te awe ezali makambo ya politique te o eza makambo ya kobikisa molimo ya mutu na yaka kosenga te na politicien mais eza molimo ya mutu même ba o baza ba docteur toza na posa bosunga biso mutu ayebi esikani tokozwa porte ya kobeta poto sunga mwano azanga te a contacter biso apesa biso ba idée toza na posa ba idée toza na posa ba to mayele ba yebisa biso nini tokoko sala po banda na botama nano na mona likambo te na sikangaki ngo ngamoko na kanisa ko ndenge basalaki yona kozala malamu mais to yoko mona ke le temps qu'azo vivre et comme siko very very worse et comme grave yango na koki sute na bimisi yango na miso ya batu ndenge baloba so moni ndoki belela yango na beleli pa ya bandeko na ngai tosunga na Congo ba mama nyonso mitema malamu ba mama nyonso bayebi pasi ya mwana ba papa nyonso bayebi pasi ya mutu ba papa nyonso bazana posa ba pambola bango ba politicien nyonso
ba femme d'affaires ba o ba tekaka ba o ba salaka ba o ba kendaka ba voyage toza la posa bo aider moi no Ibrahim azaneka na rond-point ngaba eza musika te soki komi na rond-point ngaba o matika ozo matarigini balabala liboso komo nango Beni numéro 4 okomona ONG ezali kuna kombo nango Asina Children ngala mwana masina no mama ifana koma masina mela koma yango Asina na longoli M Asina Children eza wana eza ko exister ça fait longtemps kao to komi nango yango to yoko belela bosunga biso to sunga mwana wana benganga papa amona ngaka na phone ngamona na kenda te na sala organisation oyo ngamona mona bango te mena tindela bango kaka ndenge nzamba pesa nga instruction mais cette fois-ci na kokite na osenga aide na kosala pe makasi na meka pe kokende pour ça fait au moins 23 ans banda na zawa nana na zonga te mais pour la situation mwana oyo soki kokenda Afrique du Sud bino moko boyebi ba mama bango mama ye moko kosala organisation nga nazana nga kuna te na kozwa mbongo mutu te na kosimba pe loka mutu te na ye kosenga ka pa ya ba mama ye moko yebi ndenge ni ba ko aider ngai po ba aider mwana wana na ndenge ya voyage. Merci beaucoup na remercier bino nyonso nzamba pambola bino o nyonso azozwa message oyo a partager yango o nyonso azomona film ya mwana oyo yo moko vanda tala yango tala mutu soki akoki kovivre ndenge wana tala yango sunga lisungi na yo ekobakisa nde misusu bambula na age na yo. Merci beaucoup nzamba pambola bino yango tozobelela na bato pe kuna na mboka Congo esika wapi mwana oya muke Ibrahim azwami toyoki deja azali na Rigini na Beni numéro 4 ezaka nzo mazo kende campus na numéro 4 yako koti soko ngomu na Ibrahim. Ok, yo moni Ibrahim avant biso et que ça la biso bien yo peut pesa biso lisusu rapport ni no kuteli Ibrahim maman na biso mi ya Tulomba papa Eric Lenvo papa Anissé kuna na campagne na mama Jackie mama Odile batu na charité kuna de princesse Sarah bota la position ya Ibrahim azoze la soutien na bino batu na charité kuna na mboka Congo Kinshasa. Pasteur souvient ta la position ya Ibrahim azoko la soutien na bino bande konyoso o basunga kabatu na mboka Congo ndenge bien aimé jo auto senga soutien to kanga maboko te to sunga oza docteur pesa likanisi Ibrahim basala Ibrahim nini po Ibrahim aza traitement o ezali approprié penza pour na tinda na ye to pesi bino so merci d'avance po boko benga boko pesa makanisi boko sunga po na nini Ibrahim aza traitement na ye ya malamu nzambe na lola akobosa na te akopambola bino po tolobi ete tango zoko pesa o bozo pesa et kokende kaka na destination o ezali approprié o ezali Ibrahim donc ozo pesa ebarete ozo pesa pa Ibrahim pour Ibrahim azwa traitement o ezali ya malamu yango to pesi bino vraiment merci tozo zela penda ba appel na bino soutien na bino pour na tina na Ibrahim.